Nazaine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bande ko balandi ya émission ezui na pesi bino mbote bisika nyoso ezwami bino petika ete kimi ya nzambe tata eingela o mabota mabino pasi pe na République démocratique du Congo pambate to koyeba te ya solo biso mo ba Congo man nini pe atolingi pambate tozali bongo na souci ete kimia ekota la République démocratique du Congo pe tozali na souci ya kobundela mboka na biso kasi na ngambo mosusu to komona bato mosusu bazali bongo komo telema na makambo oyo pela malongo banete yango tozali bongo komo betaka mbela pe kobela biloko loba ete likambo ya Congo botela yango na liso ya pambate bayi politiko bani na lolenge na bango o bango bamemelaka makambo biso pe ba o tozali na politiko te to yebi pe lolenge to memelaka makambo yo pe ozali mona ya Congo o yebi pe lolenge nini ya komemela makambo na opamba te mai maso ba ko sala mama ko sala ma ne kolo wayo moto moko te ayebi te nini ezali ko sala na Congo wuto e banda tikino lelo kasi ya passe ezali pamba te biso moko ka ba Congo mani nde tozali bongo komitekama biso moko tozali komibaluka na mo ngonga mususu ozalaki lolenge oyo soki na ngambo babengi ole mwa kanyaka olobi maloba ndenge mususu nde pasa bayi kongomani yango tozali koyebisa na bilo ete ne monante mi patriage atika kama maloba ebele alobaki nini alobi bayi politique ya Congo bazali tango oyo nano azwi bénéfice na likambo la ete ya koloba lolenge mususu mais tango pe baye kokutana na likambo ezali profit pour la moto bakoya koyokana contraire na politique ya mindele nyoso wana ezali nini ezali pambate idéologie ezali tela bassemble ya ba concept tango bakelaki politique ya République démocratique du Congo eutaka bongo na masano na sina yebisa bino eutaka bongo na masano ezalaka nango ba groupe ya ba association culturelle ndenge bilo bolo bakalokota ya li français équipe pour la te na États-Unis d'Amérique pe mana nanga na kunya de langai que Dieu vous bénisse botelema bo popola mabele ndenge David asalaka boyebi ete bakongo babanda kobina bangala baswahili baluba pe na kati ya masano wana pasi eleki la komonyo kola biso na ba kolola biso nde ala aite na lombango nde komaki bayi palati politiko pe boyebi suka yango lolenge nini elekaka palati politiko la biso ya bako oyo yaka bongo kosiko la biso kolongola biso la boumbo po ete toke na indépendance boyebi lolenge ni 57 patriarche bakufaki kasi lelo boyebi milliers de Congolais oyo basili kokufa ba mama missionnaire na place 32 na mboka nita babe il faut kuyo moto pe bako kwa Lumumba Guillaume Ngangula na banzi ete bokoyeba lisi toile oyo ya lolenge kani génocide oyo bamindele baloba oyo salamaki na République démocratique du Congo na bitumba ya Uganda pe na bitumba ya Rwanda oyo bayaki kobunda bongo na sol congolaise baboma bato oyo babengaki yango génocide oyo boyebi ete mona mboka docteur Mukwege balinga bongo koboma ye bakomaki kolandela ye na tina ete ya banda kotombola mongongo na likambo litali génocide biso baso to banda kobundela likambo yango na sima na ye pona kotombola mongongo pe boyebi ete na makambo wala mona mboka Mzee Laurent Désiré Kabila malgré ye pa yaki na ba Rwandais malgré ye pe ayaki kolongola Mobutu kasi na lolenge na sima na ye kotombola ba Rwandais boyebi ete ye pe abundaka na tina likambo yango pe asambaka isengelaki bafuta misolo miike na bayi Kongomani kasi tango ye aye kokufa na banzi ete na liwa oyo baboma ye pamba te ye alobaki naza congolais na ko défendre patrimoine nanga de ne jamais trahir le Congo na banzi boyebi suite abenganaka ba Rwandais pe boyebi ndenge nini alobaka ete ba Bismakara o bokosaka ke bali ba congolais abengaka bango na ba vrai nom na bango ba Bismakara babi mungu bato bazalaki biyike o bomoni ki akamwaki kela bato bazalaki ba congolais mais tango ba Rwandais bakei bango pe bakei pe mwana na ye ayebongo komo kitana akitani na banze bomoni esaleli ete na 12 ans oyo poto makambo mabe boyebi ete lolenge ni bakongomani babundaka mpona kolongola ye kati na oyo esika me na nzela wana na maponami baye kosala deal na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo pona koboya kopesa bokonzi na moto oyo baponaki lokola Martin Fayulu Madidi pe baye kopesa mwana mboka Félix Antoine Tshilombo petit kino lelo bozali komona lolenge dini mboka ezali kotambola lelo bomoni ye Kabila yango akangi bongo Goma azali bongo na ba rebelle bomoni makambo ezali kosala ma balkanisation pona nini na bokonzi ya badil lelo na tongo na bola mokila biso ya kofungula balalio to koi na communiquer ya mwana mboka Christian Bosem
na kokebisa na biso bapanze sango pe kotia mobeko ete mopanze sango moko te akoki bongo koyamba bato oyo bazali na parti politiko ya mwana mboka Joseph Kabila bakoki pe koloba makambo oyo ya Joseph Kabila te. Donc moto moko te akoki kosala o concertation oyo Joseph Kabila kosala koloba likambo etali Joseph Kabila na baetando eketo pe la biso bapanze sango tokoki koloba yango te pamba te soki bayoki to bamoni ozali na mbano na yo iyo tondimi yango pamba te la tango pe ya Kabila ye pasalaka bobele bongo olimbe simo ba fait felango ko ya ba changement ya climat vraiment kabu ya tchala no vidéo oyo Yanda Kimbuta na belelio combien de fois? C'est déjà Odile Manzaka, moi Sinzambe, Kondo 13 litres à Mokonti. Yanda Kimbuta, yondo za gouverneur à Kinshasa kunate. Nabie, et le Ronyango de ça, Nabie président Fachi, Nabondelo Mama Denise Nyakio. Oyebi kenga linga bino ming na linga bino makasi biso ya mama mboka total raté. Et puis elo e comme ça ngomo na pe mutu azana Kinshasa olobo, ngana okine na poto wapi? Ngana okine na poto wapi? Tala nano mutu munene lokwa wera oyo asombisi batu 9000 personnes billets pour na mukolo moko. Pe pour na 3 heures du temps. Donc batu basombi 9000 billets pour na 3 heures du temps et puis mukolo moko. Donc basombi pour na une semaine mais pour na mukolo moko ba bina. Ba fait pela pour le roi de la forêt. Comme muta munene ya boye azoke tambola makolo na nzela na Kinshasa autika ndako ne na ma campagne pas comme esika répétition na kiponda nzele zate ya kotambola. Le roi de la forêt kiti na voiture abando tambola makolo pas comme na kiponda. Donc de ma campagne na kiponda nzele zate. Sikoyo de Ipen à Victoire. Est-ce que nzele gozala? De Mikondo à Zandu, soit à Victoire. Est-ce que Nzele Ozala? Ce que bateau balongo à Mikondo baya koteka na Zandu. Basala andeni po baki ole sabana bango. Parce que nyonso eloko eleki nyonso ezaka nzela. Eza nzela po libuma congolais etonda nzela kaka. Banda bo banda ko sala banzela. Bozo balaka kaka na Congo. Ba bourgmestre bazo bima, ba gouverneur bazo bima, ba député bazo bima, donc moyen te. Mboka musale zate, batu bakoma mboka mombe koma na ba fonctionnaire. Mbotala mboka mobimba, to koma na ba fonctionnaire ya winner. Mboka na biso to koma na ba fonctionnaire pe ya winner. Fin du mois fo winner afuta batu. Entre ta winner wana kopal, to sala binonini. Nzele zate esali biso pasi siko boto yo kaposa ozonga kongo ndeni o kape muto sote ye mutazala ne bien na Kinshasa elo nya vandeli na poto bongo destin na destin ya mutu wana za poto kokani na ebisa ko ke destin na ye destin mutu wana za poto na ya yo za ndenge moko na eza ko destin na ye mutu aza poto elingoza na Kinshasa nde yo za na Kinshasa wana banda na okosala na bado na Kinshasa yo mutu ozala na posa bato bazala na Kinshasa bazonga po bokutana osombi ata babwatu mpona bakartier sala effort bosombela batu bobongisa batata banzela po tondimake boza bien po batu miso baza poto bazonga na kuna poto koma ebele nzela ngo ve na biso André Kimbuta atiaka mutu kofele batu baya kolela Kester na Congo bazonga te Congo ekoma na embouteillage ebela bato bazana okuna boluka so bato so bana poto baya ko bakisama o akenda poto awumelia donc toi tu penses que ton destin ya muninga za ndenge moko o yekuti na Kinshasa zala bien na poto ki osani na yebiso ke destin ya mutu wana na ya yoza ndemo en tout cas bobongisa so banzela bo eza bien te sali passe pena na mitema ba congolais et sali bien te siko Congo ngo juste eza lo nini Congo eza c'est quoi d'abord Congo c'est quoi Koli ezate matondo la bilo to koloba likambo de tele vidéo au pour l'embouteillage mais tozonga na oneseka o tozalaki sika presse et comme limité sika to koyeba ndenge nini po ete to sensibiliser to mobiliser to conscientiser to sala éveil patriotique po pe pa longola bolema soki to koyela ete makambo ezali ko sala mapoya yeba ko protéger patrimoine na ye sika presse etika ina ngambo moko
Pourquoi? Parce que les opposants, ils ont un rythme, il y a pouvoir. Donc il y a solo mon mboka Félix Antoine Tshilombo alingi kotia biso opposition ezalate. Le lenge ya kanaki ke opposition ko kozalate na kati ya République démocratique du Congo. De moto akoyi ko se poser te na gouvernement na ye. De bato nyonso bakele bobe na ngambo la ye. Kasi tout la mutula nini mon mboka Félix Antoine Tshilombo ya sali. Muto akoti la bokonzi. Et sengeli totalisaka to salaka éveil patriotique. Totalisala bato ke mboka na biso balkanisation. Goma ekwei, Bukavu ekwei, Bamboka o ekwei, tala bato oyo bino boza ko se soutenir, bato oyo bolingi bo soutenir bango, bato oyo bozali ko dialoguer la bango mutuellement, botala eloko le bazali ko sala kati ya République démocratique du Congo. Na sika nini ekoyi koleka pamba te balobi soki obomaki na mopanga bakoboma ope na mopanga. Joseph Kabila appelle l'époque là ça là qui le Kambo oyo. Na bandi ete bato ya Mobutu bazala ki menacé. Tibo moni ete asomba ki bato ba soya kala bakomi na ngambo la ye. Lolenge moko pe lelo kasi ozali kotola mwana mboka Félix Antoine Tshilombo. Ozali kobanga te ete Kabila bomaki na mopanga yeyo pe azali kozwa retour na ye bongo yo po kozwa retour na mikolo mizali ko ya pe bakopekisa parti de pes. Et ça, la mosala moyengo te. Tous allez quand on a mis tout n'importe quoi. Ça la loi est dire, mais c'est la loi. Mais boye baka, nzinga na bilo bazali bongo baloki. Na makambo bazali bongo ko boye bisala bino. Oui. Toko yamba bata PPRD te, po ba koyebisa biselo ko moka balonga te. Po bango pe la ngambo la bango basaya loko te baza ba traître. Kasi to pekisa te opinion ya moto. Topé qui s'était critique ya moto. Pour critique nde yango esalaka mutu. Topé qui s'était ke mopanzi sango. Bokanga ye alia na molai ya singate mopanzi sango azali na esika oyo bakoye ko interdire yete. Mopanzi sango akendaka partout pa lobaka partout mais na lolenge oyo elongo bani. Yango tozali ko senga na bakambia ye kolo Congo ba yeba ko revoir biloko mususu. Liberté d'expression ya moto. Peuple faut à la mobiliser, il faut à la conscientiser, il faut pas sensibiliser, il faut à la éveiller pour ayeba pour la kosala loko. Akoyeba makambo mususu na biso. Bandeko bolandi vidéo wana ya mona mboka we ranson na kati embouteillage la tiki Odile Manzaka alobasa la commentaire parce que bon mon ndenge ni tozo tambola lelo nzela ezalité embouteillage ko kotanisa otongo otiki motuka la yo po tamboli makolo komi la ndako oyo kozwa yango tango mosusu la butu tango poko ya na butu okokutana na ba criminel donc insécurité ezali bongo na République démocratique du Congo ya kosakala te criminalité ya kosakala te na istabo mona ki lolenge nini ba moshetumen ba repoussa ki ba rebelle et pe kokoya lelo ba komi kokotela ba chambre froide ba komi kokanela bato donc e komi ko sala mawa yango tozali ko senga la bakambe ye kolo Congo ba revoir nano Congo ezali à revoir Congo ezali à revoir na plan tout. Et c'est que le peuple à se prendre en charge, on ne libère pas un peuple. Nous avons eu une équipe de l'IG, l'inspectorat général, qui est arrivé ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'ils passent ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une zone opérationnelle, on ne peut pas venir nous distraire, on ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma,
tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Hein? Personne, on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Hein? Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est encore les veuves. Hein? Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, hein, le CRP M23, hein, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habit dans la ville. Imaginez-vous qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences, hein? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Hein? Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Hein? Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Hein? Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun de mortels pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente la... Bolandi, Général Luboya Azali Kolela. Bolandi Makambalobi. Namboka la biso ezali photo bunda. Photo kimisa baloki. I photo bunda. Soki to bundite ezali pasi bande kolanga. Soki to bundite ezali pasi ya kosakala te ba mama bonheur. Mama bonheur mame Genèse Manga, Valérie Petelo. Ezali pasi soki to bundite. Kila medjeneta lotaki to mankale ko to bokelo ko defa pekato yanga mokonzi. Na Angleterre, maman missionnaire la Chabienne maman missionnaire beaucoup de la rapé bakasi la plus 32 que Dieu vous bénisse. La Chabienne maman sociale, ba maman est moto mojali mozima mite grippe et ko salanga. Na yebisi bino il faut to bunda. Vous êtes tellement nombreux, vous s'abonnez massivement. Vous s'abonnez massivement à la chaîne de Libération, vous likez, vous partagez, vous avez commentaires, vous suggestions, vous j'aime. Vous zappez, vous avez la publicité, vous avez du début jusqu'à la fin. Pour ça, vous avez au quartier après au bando, ça y est, vous avez du début jusqu'à la fin. Soit temps. Puis quand vous avez liké chaque commentaire, bunda la baloki. Moi, la mère de Brune en Autriche, Lick Makalaki, prisonnier de Jésus en Autriche. Il y a Nico Tamutunda. Tous na posa la bilo de la République démocratique du Congo. Tous na posa ba vrai compatriote. Tous na posa ba congolais. Tous na posa la bilo la mukabo télé mais photo bundela mboka la biso. Nazali ko yebisa bino, il y a des sérieux problèmes na makambo sur le kalamboka o. Excuse, eza na makambo sur le kalamboka la biso bo ronze baté. Kabuya. Chez la biso vidéo o. Bonjour chers collègues. Oui, c'est juste, je voulais juste dire quelque chose concernant, disons, une nouvelle, peut-être que les nouveaux ne savent pas ça, mais je voulais vous révéler une chose. Avant que le gouverneur vienne avec son gouvernement pour l'investiture, cette investiture-là est précédée, papa, par
ce que nous appelons, nous, les lunettes. Il ne peut pas venir avec son gouvernement comme ça et que nous puissions l'investir. C'est négociable. Hier, vous avez tout suivi. Il y en a qui ont reçu des $1000. Il y en a qui sont allés jusqu'à $2000 pour accepter le gouvernement, pour accepter les plans d'action du gouverneur. Nous sommes mardi. Nous avons tous entendu à la dernière plénière la lettre lue par les rapporteurs que le gouverneur va venir le 30 pour présenter son gouvernement. Nous sommes aujourd'hui le 27, le jour de l'anniversaire de l'honorable Balala, le banquier. Mais papa, on ne va pas accepter ce gouvernement-là comme ça, chers collègues. Je vous informe que c'est négociable. Alors ça, notre bureau, le président est un ancien, le président sait comment les choses se passent. Qu'il s'adresse déjà au gouverneur pour lui dire, mais il ne peut pas venir comme ça. Et pour moi, j'ai dit, s'il n'y a pas $1000, on ne fait pas passer ce gouvernement-là. Chers collègues, nous n'avons plus que cette occasion-là. À l'heure actuelle, l'occasion de Zambongo et l'investiture du gouvernement et l'adoption de son budget au mois de septembre. Au mois de septembre, étant nous avons déposé le budget, nous appelons ça les lunettes pour lire le budget, pour lire tous ces papiers que lui va nous envoyer. Donc on suppose que nous allons tous devenir comme honorable Kinyoka, aveugles. Il doit nous acheter des lunettes au mois de septembre. Et ces lunettes-là, ce n'est pas moins de $500. Donc voilà, il nous reste des étapes, chers collègues, sur nous vous informons en tant qu'anciens. Il nous reste des étapes autour de locaux. L'étape ici, d'accepter l'investiture de son gouvernement. Il faut acheter solar. Sur il a réservé, à Roya pété. Dans le bureau, l'air yango déjà renégocié naïe. $1000 ou rien. Bureau, on a 2000 pour arrodiciter. Non, ah papa. Batouana, vous comprenez, pour na bango balobi. Sur les militaires, le gouvernement n'a pas été. Au sorte du gouvernement n'a été, c'était le chef, c'est une démission pour naïe. Bon, on a 2000. Sur le cité, souka 1000. J'ai dit à Tinba 1000 wana, monté 1000 naïe. Vendredi, il y a un gouvernement naïe, tout l'équipe sango. Sur l'ité, à faire un gouvernement naïe. Sur les 1000, les états à faire un gouvernement naïe. Bandeko, c'est la bongo. Ah, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau, papa. Si vous avez un cadeau, moi, je n'ai pas matière. Collègue, matière, yangwana. Cadeau et zalakate. Il y a des étapes cruciales. Investiture, il y a gouvernement. Foulard, sur la réalité, à faire un gouvernement. Et deuxième étape, à chaque présentation à budget. Je dis bien, à chaque présentation à budget, il faut assumer la mission les nets. Donc, nous tous là, nous allons devenir comme Kinyoka, honorable Kinyoka, aveugles. De façon, la mission les nets pour tout temps. Donc, vendredi, nous avons bureau. Nous avons combien de fois? On a présent Yoyebi. Bon, comme elle est déjà. Bon, attends, comme elle a été, bon, ben, il y a un téléphone. Pour les amis, on a il y a écrit. Bon, ben, banama et tout, balobi, bazanzala. Balobi, pour balia, bani, mon gouvernement, na yo, 2 balles. Yo, lobinin. Bon, pourtant, bon, souri na 1000. Il a l'argent, mon cher ami, il a l'argent. Aïe, Sabinote, non, on a outil élection. Non, partout ailleurs, les abongo. Partout ailleurs, le gouverneur, élection, il pour investir, il y a gouvernement, débat le quoi, il a ça. Je suis appelé ça monter, mawa. Donc voilà, matière, on a peut-être, Bozaro, il battait deux fois, il faut qu'on compte Sabino, idéologie, ce sont les étapes pour toujours à moi là. Pour ça, toujours moi 1000 na biso. Bande kolanga la tiki ka bolanda Eza maloba mais tout ça on sous forme vidéo. Bozali koyoka député provincial yo ndenge didi azali ko expliquer la bande kolai. Azali ko yebisa bango ndeni kope yaka. Ndenge ni fo bali ambongo. Bwana kwilwa. Bande kolanga. Est-ce que mboka ko tambola bo? Est-ce que mboka ko tambola modèle? Tout est cop. On veut maintenant que tel sabiso mandoki pour te créer. Pour te le battre, tu comme limité, tu as limité. Tu as la première puissance dans le monde, 4e pouvoir. Tu as dénoncé l'insanité. Tu as loba pour mboka na biso, tu as la posa ya indépendance. Tu as la posa ya indépendance.
Tozo nanger vers le 30 juin. Défilé cause à la tête. Pourquoi le 21e siècle, n'est-ce pas le général Loboya, tu causes à un niveau haut. Dans le 21e siècle, tous à la carte dépendant, on attend les autres pour que les Congolais agissent. Il faut que l'obéla, il faut que les Congolais soient comploter contre notre nation. Les victimes, c'est quoi les Congolais, les Congolais peuvent aller là, mais bango baza ko se victimiser. Bazo ya kozwa mboka la biso par force, bazo boma bana mboka. Non, il faut crier. On dit non. Mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance. Bazo gouverner malamute. Payer qui paye Mupanzi. Comme qu'on intimider biso bana mboka. Nous ne sommes pas libres chez nous. On est mieux que chez soi, mais chez nous, nous ne sommes pas libres. Toute sa liberté. Donc ça fait mal. Mboke baby, mboke kei na lolenge ya mabe bande kolanga. Il faut t'ôter les mains. Il faut te dénoncer. Il faut te bunda. Il faut te bunda. Yo kalika mo député azo bisa baninga na bina ebisi bilo déjà ezakop. Ah bon? Ezakop. Comme le lengele. Auto lia déjà ba 1000. Après tu relia pe ba relate ça manette, mais ça c'est quoi? Ma on mboka. Bande ko langa. Toza ko benga la bilo nyonso. Assalamu alaikum la mama Dja wape ba mizima ngobo la South Africa la mboka ya Gilo Mpinga. Ba pour amener Angola no bondi ya botard de bonheur tailleur émission comme la bilo maman d'Angola la mokitene Florence ya Matondo Bitu. Prompt rétablissement au courage mamour. To télémélignon sur attention par le nom puissant de l'Éternel. Maman Célestine à France la papa Michael Juka Ama merci le number 1 océan de la presse congolaise. Papa Gauthier Boulaye to poser là au papa. Hein, prompt rétablissement là que Dieu vous bénisse moninga ya Juka Ama. Merci na Juka Ama. Nzambe azala na biso. Aujourd'hui tozoyoka débat. Aujourd'hui tozomona batu bazali kotomboka par rapport ya lisukulu ya maloba ya mona mboka Martin Fayulu Madidi. Mais là naza iso comme connaître été. Je sais pas juste ba congolais balingi. Na ebité souci la biso ezane. Mboka epanzala lango Congo partenaire de sous ba congolais te. Ata ozolinga mutute, ata ozala opinion na yo. Mais ce qui muta lobby normalement les Cameroun ko ozala pepo esunga biso. To mekano ko gumba mela yango. Mutuno sote falinga Martin Fayulu Madidi. Mais néanmoins toyeba nano ke nini oyo muta lobby pe nini azala ngo posa. Biso nyonso tango mona mboka Martin Fayulu Madidi akele ko signer ko sala alliance na Nanga Baba Kabila, personne n'a l'ingaki yango. Bon, télémelaki yango parce que moi na mboka Joseph Kabila nda trahissé Congo. Bon lingaki yango te. Alobi na bino likambo ya dialogue. N'est-ce pas il faut pas dialoguer? Ba Congolais il faut pas coûter autour d'une même table ba solo là. Tant ba politique ba ko sisa ba ye pas peuple ba pesa peuple makasi ya ko bunda. N'est-ce pas il faut tout bunda? Il faut pas solo là, mon amboka Félix Antoine Tshilombo. Il faut Félix Aloba quelque chose la nation. Il faut Aloba quelque chose la nation. Il faut dialoguer ça là. Si ko bino bo mekano ko yebisa biso. Eloko nini ekoyo ko sala na mboka. Ba politicien ba sala nini. Pour ce qu'on est toza mboka la biso za la guerre, ba sala biso bitumba. À moins que tout ça l'assemblée lokwa to yebite. Mboka la biso ya balkanisé. Ba rebelle bazwi mboka ba botel pe ba mboka ebele bolandi pe général Lubo ya ndenga oloba. Donc il faut tout luka partout ba coucher za la bien pour ba telema ba bunda. Il faut guerre toko ki ma guerre te. C'est pour ça qu'on échappé pour la guerre na ebisi bilo ke ba okota.
Il faut te repousser Munguna, il faut pas mon attaquer Bango. C'est lui qui tue par le peuple, périra par le peuple. Il faut pas mon Congo penser télé. Il faut que les Congolais jurent. Mais maintenant, tu peux se la baïder, bah, ça la bambon, beaucoup de soutenir, bah, la révolution. Bah, tu vas ça quoi jurter. C'est quoi, et le konini, oyo bino bozali pela ko lukela, mon amboka Martin Fayulu m'a dit asala. Soka lobi boy bobo yango. Soka lobi boy bobo yango. Soka lobi boy allez, soka lobi basali boy. Ngana sena ibisa be lobi il est politique. C'est la chance à kosola la Martin Fayulu m'a dit. Par rapport à Nenga Loba, Nanga Epe, Naïb Sebilonga, la comprendre Nangaï. Donc, on a attaqué Nagaïté. Je trouve que Bissot Moko est faible. Parce que tu as cocaté tout le monde de la boca à la personne. Dans le pointé, mon tu dis doigt. Parce que tant qu'on zamba le bas qui tu as eu pour la mola fait ça, mais personne nous a créé. Aujourd'hui, tu as commis. Mais maintenant, au lieu de bunde la boca, la dengue Bissot Zoyoka. Au lieu de bunde la boca, Pomboka, la personne, elle a bien pour tout et l'eau, comment que tout ça a maté. Mais Bissot Zaka, pour la critiquer, pour la kofinga, pour la koloba. Bato bafinga mingi bazali bato baza parmi bato oyo bazali kolia mbongo ya ba rebelle o bazo boma biso la mboka. Ngati la okufaka la otiko lo sepela la Kabila te. Non plus bananga debile bobete la bango maboko parce que ce sont des assassins de la République démocratique du Congo. Ezali mabete ata moto se ba boma yeba yebisa ke le bali lo basuka. Souci la biso ezali Félix aloba quelque chose pour nation soit kimia. Parce que le biko ya mboka ona liwa ya mboka weza la maboko na ye. Soki ya mimi mboka na kao, mboka yeke na kao. Soki alingi mboka, ako délivrer mboka oyo. Azala biloko mbaye, le biko ya Congo na liwa ya Congo saka la maboko ne. Eza na poids na ye na mutu. Soka démissionné à sauver nation. Soka lobi bitumbe kote la mboka à sauver nation peuple ya bunda. Ba pesi bi bundeli ba pesi matamunyo so Congo e bundi. Mais soka tiki. Ba keika lolenge ba okende boy. Congo est parti, ce qu'on y a Congolais par now. Moto a kéi bakonda la kaite pour sa kéi. Et bon yo moto zomona, ozo salane. To bunde la nation, nous avons les droits à couper la mboka. La patrouille la mort nous vaincrons papa le frère de maman Clarisse. Na Canada la mboka maman va joli qui est il passe la ino assez anti live. Mais tous ça la hypocrite. Mon mboka Fayulu a les droits à kobenga ba Congolais la paix. A les droits à kobenga ba Congolais la paix. A les droits à kokata riban na bato nyoso baza koya pour la offenser Congo. Totelema ce qui est pas tengami pour la trahir nation kaka a to koya koloba yango mais jusqu'au preuve du contraire quand tu dis que moi je n'ai pas vu le mal là na habité hein parce qu'il faut pas dialoguer parce qu'il faut pas solo là. Parce qu'il pleuve ou qu'il neige, il faut bas solo là. Il faut bas solo là. Alors, il y a dakala. Ce qui est solo l'ité. Mon amboka bimi so ezala libumu na été. Ndenge li tokoyeba pour la kosonga nation. Que Dieu vous bénisse. Tous allez sensibiliser tout le monde. Tous allez besoin à qui met la République démocratique du Congo. Tous allez besoin mboka la biso kende liboso. Tous allez besoin tout le monde la situation. Mboka la biso ezala c'est mboka nyoso pays riche mais les peuples sont pauvres. To boy d'intimidation, to boy babiloko nyoso mutute. Nous voulons la paix, nous voulons être libres. To lingi to lobela nation la biso to bundela yango et nous voulons voir clair. Que vive la guerre en RDC. La patrouille, la mort nous vaincront. Il faut que notre Congo change. Il faut que Batouba respecte les Congolais. Parce que minéral Congo est le monde entier. Na mboka na biso bakoki bayakate oyaya yiba qui après comme rebelle. Oyaya tokola qui après comme boy. Non, on ne permet pas ça. Nous sommes quand même les Congolais. Non plus nous sommes des lâches pour biso lokwa banyama na battoir. Hein? To kapé mawako. To changer situation. Change ta position. L'Éternel changera ta situation. Bonne to tika la position mokobo. Que Dieu bénisse la RDC. Nous voulons la paix.
Celui qui fait la paix prépare la guerre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La peur doit quitter nos esprits. Merci d'Akabouya, l'homme puissant, ne change pas l'équipe qui gagne. Merci à Pape Dje, directeur recherche stratégique, et pas son âme Sango Mokonzi, pareil à Bémission Babiso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ingeta, Ingeta, Ingeta.